Solution et amis. Et paye à Patrick Malois Vengi. Pompe funèbre. Global Service. Du jamais vu à Paris. PFGS. Pompe funèbre Global Service Val-de-Vione. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée Pompe funèbre Global Service s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Dame de France. Surtout les nanas, la viva bonne. Surtout les nanas, parce qu'on m'a dit. Ah, les rôtis d'ailleurs. La minute où vous avez bien le rôté. La molle. T'as dit qu'à l'issal. T'as dit Courage, hein? Merci. On est là. Tu es petite sœur, avec toutes les tristesses, mais bon, on doit faire avec malheureusement. Les sœurs n'a vu ça, les bonnes
C'est une famille qu'on aime bien. Mais bon, Zamba n'est pas acquis. Chaque chose a son temps. Qui met en aille. Puluto Porto. Ouais. Ah, mabangala, video bangala. Aki anga ya Marie. Marie aki anga. Mais son aïe Marie, c'est qu'elle était dans mon cœur. C'est vraiment ma copine. Marie-France, Martial. Lydia Banga, Biro.
Olingo nzambe ongala sambelaka yamba yo. Olingo nzambe ongala sambelaka eliki yo. Osazi pasa yeye. Osazi pasa yeye. Nzambe na nga yamba yo. Nzambe na nga yamba yo. Apesa biso makasi. Ya pasi yeko na bana. Apesa Bueno. Attends, tu vas la voir. Hein? Okay. Message Elise, comment Chantal? Message ezali que Marie-France a pu se passer de s'attendaki na liwa na eza te na circonstance nyonso nde bible elobi tokumisa nkolo tokumisika nkolo apema na kimia. Merci. Merci. C'est massa. Na mungu na cimetière kolila ser na yo Marie-France. Nini koloba na baye batikali? Babi tolela na bakoyo bazolela. Eya pasi Marie-France atiki biso atiki bana. Nzambe moko ayebi. Ndenge iwe utaka kaka Nzambe ye moko ayebi. Kokatika na libota. Merci. Pendant ça, Congo et d'une image. D'une image, on a rabissé la tanga de serre, on a tanga passe. Ah, tu es sur la tanga passe, on a yé pendant que là, oh, l'équipe n'a pas pendant propre Marie-France Martial, grande dame. Donc, il faut au moins y pendant la délai pour le battre pour la Marie-France. Donc, au là où il est belé, Agi pendant ami, dès qu'on a eu pour la société. Lydia Bangala. Lydia Bangala, bureau. Bureau. On a parlé de 30 ans à vie commune. Il y a pour la Mouta. Moi, c'est Tosaka. La femme qui mérite tout. Tout le monde la caméra.
Alors Nienge tukutu na cimetière lelo kokunda sœur na Marie France. Message nous en dit. Message sur le vito loba déjà donc Zamula ito donc ozonga lisusu na ba 84 tant tokundaki mama na ye mama Masiala donc bakolela ngo eza kaka yango yo ya ole lisusu donc voilà tozonga Max Dormois Beli Bazawa Max Dormois toyeba na miki donc lelo togo retenir kaka ya salisa bato ya salisi biso mingi koleka ye moko le mususu azalaki mama boboto kwa donc depuis bomwana na ye akilani tambulaka na mbongo yazani moto courageuse une brave femme donc voilà quoi nde pomoni kaka que tu vives 5, 10, 20, 50 ans, 100 ans au séjour de mort, on ne chicanera jamais sur ta vie. Donc, paix éternelle à son âme et l'autre, il nous a seulement précédé. La paix c'est sous Sali. Grand prêtre mère. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ah, Marie, ma voisine. Son numéro référence à la bande à côté de Marie. Marie, Marie pour le stage pour Marie pour le cœur Message gros vice-président là. Vice-président. Jean-Marie Kamba, incontournable. Incontournable. Vice-président. Ouais. Alors Vetek. Ouais. Message j'ai lu pour me quoi lilo. Oui, non, mais ça j'allais te père de caca petite sœur. Il y a un toyer pour tout bébé na derrière demeure naïe. Oui. Mon mati mon bezali ah ouais. Voilà petite mon très gentil. Il y a un moni qui est bas de gentillesse naïe là c'est il y a un moni beaucoup qui n'est que ça. Oui, majorité tout le monde a pas la matite hein. Oui, pas la matite. Moi la matite petite sœur, moi la matite pire donc au moins la matite au président Salaké. Nous avons ba réunion sur ça maka pa naïe. Ah oui. Moi personne va salo félé. Bambi c'est bientôt demain donc ça qui te retrouve. Ah, donc il y a un souvenir, il y a beaucoup de ça. On a moins de les mingi. Oui, donc ça dit pas tête belle liée. De lier pinza. Donc mawato. Courage. Alors papa Eric. Message ne cause à la dame de France, la grande dame Marie France Masiala. Papa Eric, le tendre, jusqu'à Mali. Amical et Lipopo. À ce jour de vendredi 16 juin 2023. Ah, Kwenda Masiala. Vous avez occupé, quel est le commencement ici là? Papere, le temps. C'est toi, Papa Eric. Merci. Avec plaisir. Ils ont les catés. C'est la mabé. Allez,
Ibenge musala makasi. Soza na edino image te. Na cha Paris. Toyebani. Côté image edino image. Panja sango. Prédication muto panja sango makeya. Ezaka yemoko. Ibenge la bango. Donne toi modèle au tika Marie France. Tourne à Ekoki. À qui le prochain? Ibenge sakola. Donc continue koluka nzambe kosuka makombo yango oyo nde finalité chambre mutuna mwa pièce na yo ezao siko chambre on peut faire ba ba conditions si tu veux mettre les bonnes conditions tu dois te préparer obinga mimi déjà na mokili après toi oya kuna makambo kitoko donc yese atikali ndela na la route le chemin continue chaque arrêt il y a une personne qui va descendre ndeko côté matolingana to tika ba confier pamba avoir beaucoup de problèmes de rando on a kingali pourquoi se séparer na mutu c'est biblique mais laisse-moi te dire avec beaucoup d'amour sans haine sans jalousie mais là on comprend que ça passe sur la vie sur tata ils sont tous comprendre mais est-ce que vous comprenez quand et Marie France a confié sur la qui dame de France il est possible Zambazon merci Ibenge Ibenge la bango Bon, là, ils sont quelqu'un fou là. Nazali Bien Noël, Tete Boyebinga, Nazali doyen. Et l'autre est Tika Marie-France, Masiala, Lilita Epanaye. C'est Peri Mingi, Nabanoni britannique, Namaemas Bosali pour rendre honneur. La dimaki te Banoni Toro Sangana. Et donc, c'est Marie-France, Nabomoinaye. Azalaka exemple ino bana oni britannique pena baninga mususu akate mususu kwa zalaika oni britannique teme au-delà oni britannique ayeba neki pe moi mingi mais ton un exemple na ye oui mutu sala mabe na ye asala malamu na ye mais oh ya sala ki na bomoy na ye ezalaki likolo mingi. Moi je me rappelle toujours avec Koloba Bien Noël oh zo sala on a oni britannique on a commis na matete ezaki toko mingi et elle aussi elle a beaucoup participé oyebi na événement nyos tout ezako le kana restaurant na ekule pa Marie France lelo lokola zalité na ebite mba musubana ba ko relève mais toki makuna te mémoire des aikuna soko lobi tongo etani mona ya Marie France moko a dû relève alibazo restaurant wana toke na ndenge tomesana toki makuna te Marie France azalaka mama oyo azalaki leki mwana mais azalaki mama zako sakisa biso. Merci beaucoup pour na banoni britannique bana komina matete na maema so osali na mémoire na ye na ndenge bakubaye na ndimaki te mais vraiment na ndimike Marie France azalaki vraiment maman kozako sakisa biso malgré son âge kozaki mwana azalaki peleki. Merci beaucoup la famille ya Marie France na bayenyo so basali ndenge alingaki
musique ezobeta kuna ndenge azalaki mosi ya kete ya esengo. Merci beaucoup. Merci. Franchement, merci beaucoup. Oni britannique tokoya te tozali na bangomba ebele toza na IMF ezali tosala dépression que toza ensemble nsima IMF totala ndenge tokosala et puis dynamique de matete ekoki kolala te eza toujours wana ngai nazali miloyali toza ensemble. Merci beaucoup. Merci. 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 Biso kuna pela Marie-France Martial ici kozali bon à Paris tozakolela yo tona réponse en paix liwe ezali nzela ya moto nyonso tokobondamaka tokokufaka wana dese ya kolo bapapa bamama bomibakola potopoto na tolo okolo lider na mboka mpe ya kowa okolo yinele kako tipe ilimokata tolidela ayo batuta pasi ya bokabala tazikida pasi ya bokabadina kwatu mabalaka na kolala okolo na bakuwaye pasi ya bokabala tazikida pasi ya bokabadina lifeta bakolaka na kolala okolo kone kuwaye koniya suka okolo na kolala okolo ya bakubika mama kosala kolina mai amoko na moto kweza ya lelabe aywayena ngeleko babaniki babanyapesa kala fandi tenakadise yazananga ya mwana moto na mokili osanto okili jambari okili makabobidulu tolingana toyokana okili zaya moto te utababambili tukosoka kutulu yana bato mingi tomonaka bazanga bakendela bamitunaka butu na moi soki bayaka na se mpo na kotuka bato ya mbongo bato ya mituka bato ya babiju yango batunaka ntango mosusu mpo na bango liwe ekoki kozala délivrance yango monaka le sambale le guerrier chef babishe eza malemba na alino papa na itopi na grand mayase bazalaka soki likambo ye okomona bango toujours présent Marie-France Martial Amka mama maina luti na todo kolabana na liko mokolumbingi na mpe yo isenga nazula mukape Kabaki, mena mitunye, ikabeju akolala, me akola mokadi.
anniversaire à mon dos cette ici. Anyakobe tateme, lola na mbongo ke mayele, kakabelo sapo se papa. Tiwato, isento, maeba be makaniwa, makoko fakadi. Tiwato, isento. Boma Ayoka Gravel, il faut on va voir la photo de Pedro Thomas. Marie-France Sébastien l'a accueilli. C'est quoi ça? Mamoye goboda soki nawe bolelade kuna na boka baweiba ina tokeli ondakui samtata esika nyonso akosalaka bato na yete yedela yebisakilamo ezali koyaya makambo nyonso talaka listote apres mama Tutu c'est quoi ça? Mamoye goboda soki nawe bolelaka kuna na boka bawei ina tokeli ondako sambiaza esika nyonso akosanaka bato na ye yeda yebisakilamo ezali koyanya makambo nyonso talaka listote ape mama ai moto na mesana mawa lobokoyo bakobe na litaba soki nawe bolelaki ai moto na mesana mawa lisomo na mafuta lidanda soki nawe bolelaki teba bibela ndelena tuya isoba ya tedi sukami dorte bikoko bimusi babo mari mari Kapimana yeli zabega bega babo Joseph kapina kuwai Iwato Jiseto Iwato Jiseto Iwato Mogratas Aller-retour Paris-Kinshasa. Le big Fanel. La dame en présence au coup, madame Rocher. Nani, je dis no image. Nani a dit ça ma vie à moto. C'est quoi ça? Mamoye goboda soki nawe kolelaka kuna na boka baweiba ina tokeli ondakui sambazali esika nyonso akosanaka bato na yete yede yebisakilamo ezali koyaya makambo nyonso talaka listote
de la mort. Je vois tout, je sais tout, je vois tout, je vois tout, je vois tout, je sais tout, je vois tout.
Dieu, il me mange. Maumuna Afrika notabali tela masinyo. Maumuna Amerika mondole lola kime. Mama tadi mama tadi. Kima ina sanda ya tipo tipo. Sela mola ino ya sela ya Zanzibar. Na keiye.
Yeah.
Oh, il a rassé dans ma pièce. Bon, il a rassé dans ma pièce. Message à Nini. Message à Nini. En tout cas, pour la famille, disons que nous ne peut pas paix. Donc, bisous batam plutôt tigali de tika na moi douleur quoi. Na ndenge zawana famille pesa na kimia. Ndenge lo bayeka ka tata Adolphe Dominguez na nzembo ndenge yemba yake famille to elelaki donc to zala mawa. Donc bravo artiste Adolphe Dominguez osali nzembo bien. En tout cas minga lo bayalité. Je dis à mon Selemba ozo pesa mela. Donc bravo. Merci Edino photo quoi. Edino bilili. Edino image. Toujours Jean-Marie Malomba. Oui, bagandenge zala. To la gala ma pièce et biso danger awa makamaya kito magasi. Babisera alingé kolata et balme bimiawa. To le na balman na seti likolo quoi. C'est quoi message nous anine? Message la sera yi mutabatu. Voilà to biser quoi. Qui ne va pas salam de notre biser dans la carte aussi le sec. Voilà quoi. Obi na moni di transfert comme na koto ya ko Saint-Denis pe to moni ba inondation vous avez belé mais na moni no si le 5 pays india. Bon yama kama nzaba na bana na surtout place moyi baba yekolela moyi ya tout et bola mune lobi hein. Bola mune lobi penza ya mtia malamu. Na moni ke na ibi ke tata Adolphe Dominguez a toujours na mawazo lela souci donc passe mon thème donc maman présidente accueilli mais courage kaka na musika ya biso to kabla mawa. Merci na sepeli. Merci Jean-Marie Malomba. Après très batondia wana biso boli na sera linga makamolata. So moyo to lobe to la tsana se to la salikolo. Na bité prêtre message ya nini? Allo kabla mawa. Dino image. Voyez kabla mawa. Pièce gaga, tout sur là. Babi sera linga molato, alors tout le monde peut prêter le bossawa. L'église n'a pas l'église. Sera linga molata, tout le monde peut avoir votre propre danger. Alors, message c'est ça ni pour nous. Bon, message c'est ça quand que pour les allègues dans ce Marie France, pour la quartier de Goro, c'est pas la quartier Mandina, pour les gars tous là, na dei avec le so Marie France. Ça va, les ambassades naïa, naïa, modi monaïa, on a fait quoi nous manaïs pas pas dans la kimia, mais bal matériaux sur la carte Paris, vous avez la kimia non, vous avez la carte. Merci. Merci. Je vais pas la mibale belé, ce que vous avez pas na basi. Ser nangai oleli mingi yemoko na habité lilobani no koloba po video to banotala ngo to banokanisa mukolo to kinda kotika ser ezala ngo ndi mwana malobani no koloba pona mukolo lilo Merci. Papa chef, pourquoi le banine? En tout cas, d'abord, je m'appelle Papa Chef. Vraiment, mon vivant. Matolingana, nous avons Bolokani, Sanga. La serre n'a pas de défense. Accueil, à Kibiso. Ça n'est pas
passe. Quand on a baninga na ye, quand on a famille, quand on a mabota, tu vois, ça passe. On a classé tout ça na bomoko boyoka. Ni sanga bolingo za kitamso. Mais la sera c'est mingi na moni ba baye belé na matanga en tout cas c'est na moni ba na longue baye ba na allemagne baye ba baliawa ça oublier ba na mateta tout cas le moni en tout cas merci beaucoup. C'est papa chef nanet na motu na moko. Comment na bato ebele na matanga boyo ezo la sani bolingo to baye ka pona curiosité. En tout cas na moni ke bolingo zali. Mon d'abord Marie-France azana mutu ya bolingo. Zem de bolingo. Mukalisanga chaque fois attends matanga bango azaka tout. Wani ndo moni batondi ko azaki mutabaka. Be bolingo. Merci papa chef. Maman, non, mon insulté. Non, il faut la suivre, non. Toza na présence à Nokolando Michuri aye konela na famille Nokolando vidéo to sala ngo pona to tala ngo to kanisaka ta mokolo moko ebandeni sama to kanisaka ta mokolo to yango tika ya na biso leki na biso Marie-France. Alors Nokolando message ne ko za nini? Message ko za la ki na rasa mwasi ya ki développement kone ko ki ko zanzela mkonyo so kama ne ko ki bo mara mingi pona tiki famille na sima bana baningi ndika société kezala bon sika ke ika ke ko manzamba zana ni ya robeza ti sibe do tika to za toujours na bakasi na kusunga bana. Merci Nokolando Michuri. Alors Noko Salobeli donc ekota Noko d'avait fila yo pour boye baraté en tout cas vidéo yo sala ke so boyo ka ba kombo bomo na pe batongo to belela ba kombo na mpo boye bage so ko mona ke na nzela ye wana mbuta da fe wana Nokolando bato bayo ka pe la sangola mso activité Nokolando Michuri. Merci. Vidéo et sangisi ba innocent na ba saper na ba prêtre donc awa to la serre na biso na habité yo to tio to di ko saper ouais bon awa ndenge di na lobby yo la Marie-France vraiment ba serre na biso donc ce que y est au zita na biso ya on participer na sika o donc na mari donc on est là on va donner là donc voilà quoi donc c'est dit nos images quoi so bon babiser alinga ene kolata yango moto keloka na ndengo ayeba na Paris yango photo beta ba pièces ba comme des garçons mélangés na ba yoji donc on les laser voilà quoi. Et dis nos images. Naleli. To continuer Philo Bambi. Musiki poto na poto Philo Bambi. Musiki poto na poto. Alors ser na yo ha. Passe na motema. Ela passe. Ya wa photo lingana. Ko photo lingani te uti wapi kaboy. Vinyo so yango to lingana. Ezo to tala batoto kola la ba mboko yo. Ba 30 ba 40 ans ba okende. Bongo biso ba banani. Ko za ndela bomoko. Esa la biso bien. Message kitoko yango ka tuzala ka bomoko. Merci Philo Bambi. Toujours. Gigi Matuta. Afielanga bemela mbala wa Gigi Matuta wa Sami wa Dido. Afielanga ya Kenda Rokida Silva. Donc il va y appeler Lutu. Peut-être que je pense à photo ya photo mettre et après et ça la bien. Aya la mission. Merci. Lambio. On va aller qui a besoin. C'est mon Gigi Matuta relève. Koli, on est fou comme pépé de l'épée, ma petite on relève. On relève en
Merci. Mimi Chikeva. Tokozanga liloba te. Soto leki yoka boyo to leka kiyo. Mimi Chikeva. Ser na ya tiki biso lelo. Oloba nini? Famille nyonso na bana nde batikali na femme na ngai yemela mbala. Courage à vous, ma condoléance na famille. Big check. Maman présidente. Voilà, vous avez maman Mimi Chikeva, donc on continue micro balader na biso. Vidéo en tout cas il faut talango. Ali alinga bolata to je tala Che dorse. Certo, na bino na bino ko bali message ali. Moni biso bali. Muzuka international. Paris c'est dit nos images. Dans la canne à souci à Batunaï. Elle est la Marie-France Massial à paix à son nom. Ça m'a fait sa courage dans le vote. Et puis, on est ensemble. Merci. Déjà. Qui? Et Matranga, elle est liée à la mission grande dame de Paris. Donc, on peut malaki, on est ensemble, même au rail. Daron, message Ali. Message ezali twana mawa tokolela ser camarade na biso Marie-France po azalaki eme pa bato omoni basika to batiki bana totondi mpona kolela Marie-France Masiana. Donc twana mawa topartage eya nzela na biso nyonso mais c'est chacun son tour. Donc nzambe vraiment atinda vraiment molimo na ye apema vraiment na kimia azala boboto kaka ndenge azalaki nzambe vraiment abatela ye atia ye na paradis. Merci beaucoup. Merci Daron. Nelly Mousseï, message à Annie. Moziki poto na poto. Moziki poto na poto pour que nous azalia wa nana Lutunga. Bébé Mouskoula. Françoise Singamo. Dodo. Yolande Kanyeba. Silo Bambi Babisca. Malolo Pakenda. Nangai. Kusano boy. Ozali poto ya kozali. Tolobalo Bambi Babisca. Ozali lo mama. Yo monene to shiraki bakambalo. Donc ah on présenter poto na poto mama présidente. La mama Bazalia. Famille les amours, on s'agit de la sole pour faire bakambalo.
poto na poto. Bato saté. Maman. C'est mon ami au monde lelo. Mais pas ça na monter ma poto perdre. Mais habiter message que vous avez. yango moningi te boye awa eza eloko ya mawa eloko tosakani boye sika ya nzambe tozomona ye mpe mana kimia nzambe abatela mpe bana tili awa bakatika biso awa merci maman courage maman obakisa nini eno na oloba kaka molimo ya bamisosi basala ye mpe bana kimia epuis nabaswaka po ye moto apesaka ye moto afwani eza mpasi tosani na mpasi na biso tolela tosala nyonso mpe tokobakisa mosapi moko te na bamisengisa mpe oza bapesa biso donc po elakisaki ya olamuka te donc esika azali ye mpe makala na kibia on est toujours ensemble bana matete toujours bon moko bana lokongo matete berituye ingeta ingeta merci papa message ali bon merci tovandi kaka te na paso tozwa biso so toperdre sero azalaki vraiment moko na kati na biso sero amoni lokwa ngai nde nakokola po atumboli ngai na bomwana toye mpe tokomi na mboka oyo ayambi nga mpe so na kobutu nyonso tonda ozala nakobela na ye makambo tozala volonté ya nzambe biso tokochange yango te ya mpasi kaka na biso totikali na mwa mpasi wana oza elo te famille eza famille oyeba nde tobongisa bango nyonso otia na moke bana bazali kote eza monene donc c'est ça donc merci na baoka balandi biso merci merci ye moko bayaka nayebi te kozanga sere na yo kaka donc naleli mingi vraimen mai france masiala ntango aya poto tokutana na ye na 3 jours na mwana ye nayebaki mpona kasi kotuma donc ti lelo tokabwana lisusu te c'est ma copine c'est ma soeur ezali mpasa merci courage Marraine, message à nous. soutien ndenge ezalaka le meilleur et pour le plus toyei kosoutenir Marie-France donc vi ezaka ya moko moninga te balela moto azolela wana biso ngolo ya suka akende malamu mpasi na motema voilà. Alors, Nogolandu, Mitsuri, oui, en tout cas, n'a pas perdu. Jeudi, non, c'est vendredi 16 juin 2023, en hommage
hommage à Marie-France Massiala, hein, la dame de France, grande dame. Alors, bon voyage, on a déjà beaucoup. Alliance pour la Tiambo Tinaï, Papa Eric. Ça l'en est fait tout. Donc on est là, dès la mission, dès ça la caca, dès ma maman, la mission salama. Pour ça qu'on a mission na mako baza na mawa, na mako baza kolela. Pour et là comment ça les alliés les pas. Les lots et quoi les familles Massiala, lever beaucoup et la gaille, beaucoup et donc il faut toujours la place la façon de la il faut ça. UMF est pour représenter ma condoléance dans la famille Massiala. Merci. eza mokolo oyo sœur Marie France atiki biso yango te mama mais tala wati ezaka ba souvenir okonotala yango la télévision lokolaka film te soko oloba te lobi te mama Amadou, comment on a dit? Mawa, Marie-France, Atiki Biso, Dame de France, on a souci, on a Mawa, les Angela Batunioso, vraiment il était bien, on a été confiante, Nangaï, nous avons marqué Nganaï, merci. Jani kwa mkoa leo. Tranquille-vous. Toujours. Oh, papa Lopa. Papa, maman Lopa, au message Jani. Message des alliés, pour les landeko na biso, pour na dernier jour na ye, toliaka ensemble, tokoli ensemble na poto, toboti bana na biso. Lele komi ngongo nzambe asengi mpo na ye nzambe azweka na pembeni na ye yango wana kaka eza ya problème. Maman Lopango les grands gardiens en direct de London. Dino image message yani papa ebio dino image message kolo idéologie dino image message matanga ya sœur na biso famille de Konamai, biso touti Londres, Edobila, donc il y aura nevé, on a bila, on a bila procureur, soit nevé.
idéologie donc oncle na ngai edobila les gars mayas donc leo toyaki po oyo akufi aza oyo biso ndeko vraiment que son âme repose en paix alors nyonso topele bomoni eleki vraiment na kimia mobulu te epuis tosepeli kaka na ndenge eleki bino mpe bato ba Paris toremercie bino na présence na bino ndenge boye kozala na biso organisation mpe eleki malamu vraiment mingi akoloba mingi eza te epuis bon merci kaka na présence na bino bato nyonso ya Paris. Merci. Alors Edobila, message au continu. Edino image, yo yebi, yo kolo histoire, yo mtokanga masolo na kata moko, yo kani, ozala alino nganga, danger, alino nganga ye, après sa message. Edino image, merci. Marie-France Massial, la paix à son âme. À son occasion, tu as dit donc merci Paris, merci France. Dame de France. Merci d'avoir tenu sur la paix à son âme. Ali Nonganga. Au Sangada et l'équipe au Cameroun. Merci Edino image. Merci. Bon, on va souvenir à ma casse. Bato sate bango banani bato sate nini ani kele oyo Claudine Bolenge idoni match Claudine Bolenge yeyo mwana London Claudine Bolenge danger ya Joël Betenge ça va ouais message ali vraiment bandeko Nengi balobaka nzambe mutu apesaka nzambe mutu arécupéraka eza mokano na ye soki lelo toye ebele boye po tomosoutenir toaccompagner mama na dernier demeure na ye ya très capital. Pourquoi si une dame oaviva na kati ya bato aki mwasi motema monene mwasi oyo na communauté na biso asala mpe ebele aporta ebele n'était pas par exemple pas yangai photojournaliste bete naka photographe na yi azala na fête abota bana netu abota mtakanga ba mona bandende ba photo za lingai yango soki lelo na ye lelo pour ko soutenir ye na tiki makambo nyonso eza pona nini po ayeba quand même balobaka na vie toyebaka moto molamu na makambo asalaka tomona yango na bamoma boye tala mokili tozali même place eza kutu te bato baye ebele bauti ba Bruxelles bauti ba Londres bauti ba Allemagne bauti partout mpona kokitisa ma ya miso baaccompagner na dernière lilita que son âme repose en paix s'il vous plaît yaza grande dame ambetengesa tongo histoire bachange yango te quoi. Merci Kenge comment ebela bato balandi ti awa ezolakisa bolingo to ezolakisa hypocrisie na bolingo baifasi makambo yango maifasi aza kolanda bato oyo buta bino matanga lelo ya maifasi ayaka kosi soto ye eza parceke maifasi dame de France azokolinga boye ye moko mona alambi biloko na ye atie na mutuka na ye na mbongo na ye moko ayekolela na bato yango babiso tolelaka na bato mpona mokili mobimba déplace oya boye elekisaka eloko wana nga naza boye c'est dans la fin qu'on va reconnaître moto soki akiti na terrain boye sekenge olakisaki ayebaki nde mpe ovaa na bato bongo oyo bayaka batiki contribution na bango bakei mais alalisi yo te bato wana sikoyo mokolo ya ye mpe kozala batikeli kaka bakei kutu na mbongo atozali na mbongo te mais ezalaka na bolingo koasiste bato zelaka na baninga elongo nde eza avantage na ntango elongeso monana boye bato oyo bake mama rosa azalaka leta merci mama rosa Claudine Bolenge, message à lui. Père de il y a Marazaki, monument à la mission. Là, la mission à la carte.
Merci Claudine. Maman Obaksani. Ah, voilà. Les appareils, ma cambo, ils ont combien de la communauté. Nene Boyake, Papa. Mais ça, c'est la mission. La Kimia. Il y a tout à fait ma papa. Ça y a pas. Dans la rade, c'est comme un bateau de bébé. Ça là, merci. C'est ma soeur. Asa camarade c'est ma soeur. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Donc il a décidé ainsi. C'est quoi qui en c'est la gloire qui soit rendue à tout seul. Alors, quel joyeux message n'a pas nini. Alors, pour la moukola lelo.
Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, Pompe funèbre Global Service Val-de-Vione. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, Pompe funèbre Global Service, s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois-Vengui au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois-Vengui, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango.